kotala bandeko na chantier. Ah, nakuti moto esepeli. Papa. Eh, bosa nini ya penza la chantier? Totumba manyoko. Ah bon? Mina muna ki moko na sete papa. Moko isakuna. Yango yo, tala moko yeyo. Mende pe kona basisu moko. O bakisi suso yo. Ah, parce que ezala kitoko. Donc il faut abattre mana sekuna. Ah, bon so bolia pe manyoko ngo ka bobo tumbi bobolie. Ah bon? Ah, ebeli peka nebo chebo pe ebeli. Masoki pe nake balongole ngo. Atuka oyebi ke mbala liboso na yeba ke batumba manyoko. Ah, mais tambola ndeko na omona. Tambola omona oyoka oyeba makambo. Nana mona tenga kanzaka makemba mbala sukali. Ah, namona ipe nani chef cuisinier pe na manyoko mususu eh. Wana watu benga ke papa malewa. Mama leo yoki pe papa malewa bazalaka wa. Ah, wana bolambela bitoto na koya kobwaka miso. Kotona sepeli sikobo ekoki baba lola. Nanu te. Nanu te. Ah. Na moi pela moko ekundami yango na kuna na se. C'est bien. Ah, OK, c'est bon. Tozo découvrir. Da mutula mutana libulu na. Je kuta zo mona. Akimi. En tout cas, bino mo bo sentir vraiment que ça chanter à solo. To tchakaka na basache to sala nini chanter. Voilà linyoko maître na biso en tout cas belisi linyoko et mbala liboso est-ce que boye baka batumbaka pe linyoko neni bilo boye bike batumbaka donc tina bamboka ezaka boye tina bamboka to botama na mboka ebeli ebeli na sa ko douter. Au moins que na village makambo bien zalaka ya bien belé kasi onga na lobaka penza to betaka biloko ngoko biloko mboka soki boyebi bolakisa voilà bolamo eza nde wana koto musunde bakosi kosi biso eyeli biso ba malade ebele koto yo kosa lamba eloko cha kivi lamba eloko cha veda cha ku porque eza ba malade tozoko cha na nzoto oyo naturellement tumbili lioko na ye et ale na ye omoni boluka miss bush a miss girl yango yo ti ozika linyoko teno na mwa makala koni eleki mwa pe solo milingane sali bien bien solo ko te milingeza ade etiaka pe kitoko ti Ah, eyoka na te po eza na kati ya poso. Maître yango. Linyoko mususu eye. Ah, siko azolongwa bien. Voilà. Namoni yo po ebi malewa bien. Oh, ngana za kotia tembe beliti. Oh, nandimaki te ebeli pe poso alongwe bien na propre. Maître zo linyoko no continuer kolia ti. Voilà. Nazongiseli ba maître manyoko na bango bake kolia. Bon appétit na vino émission Moseka, voilà. Oh, ambiance na biso a chanter yango yo. Na zimai na che bona sukula manyo. Na toaka na kati ya chantier to komona ba manyoko nzoka pe batumbaka to yebaka te. Asu na pusa ina kuti lisusu papa la biso maître cuisinier. Maître cuisinier en personne. Lelo pela la moni bandite papa. Bon, badi na mama o eza lokola Miss Girl mo. Ah, bosala père mo pe moi Miss Girl pe zalaka. Voilà. Ah, oyo nazo sala manyoko na ngana nazo longola poso. Soki na silisi na kokata ngo mikie na zwi na nzungu na tiango na sokoli na tia na nzungu na tia na moto ezotoka ndenge totokisaka kaka manyoko. Soki esengi na sala ngo na position onga na lingeli na kobwaka mafuta mbila na kati
etoki nzela moko ti ezobela ebimi lokola bitoto oyo tolambaka ya makemba. Voilà, ere moko mpe batiaka langa. Voilà. Selo ndenge yo olingeli okosala ya mbala, okosala ya manioko, selo ndenge yo olingeli. Nzoka mpe basalaka mpe na manioko. Oui. Mbala liboso nayoka. Po ndenge nazosala boye nakozwa nazokata yango mikie. Nazokata yango mikie. Soki ata mwa mai eza te nde batilwa ata mpe mai te po efacilite yo ti ozokata ekotaka na mai nakosukula yango na mai jamais nakotokisa yango boye donki nazosala nanu mpona nasilisa kosala nyonso mbala moko apres nasukoli yango natie na nzungu nake natie na moto natie mungu wananga soki esengi natia mafuta natie mafuta amis gel yango moke boye bon nasali yango ya mokie mpona bato ebele te. Toloba mpe kaka yango nde emonani. Yango mpe kaka moto emonani. Po eloko oyo emonani ya mokie yango kaka basalaka ya mokie. Eloko mpe ya mokie ezalaka kitoko Voilà. Ezalaka mpe eloko ya posa donc bole botonda te botikali na posa. Botikala na posa po mbala nsima susu bosala ya. Ok. Mpe lokola badi ekoya nango oyo eza nano kaka kalma nzala. Oyo eza kaka kalma kaka na ndenge tozosala mosala mwa kalma moko boye. Voilà. Yango bana kini babengaka kalma nzala. Bon bajeune bakoma na baterme. Baterme ebele po ekalmeka mwa banzala yango. Voilà, ntoka eza esengwa trop. Papa azalaka gentil ayambaka biso ntango nyonso toyaka na chantier na bango soki tobeti porte ntoka bazalaka trop gentil. Voilà, lelo tobeteli bango porte basepeli kokabola na biso recette. Sala na zelu te. Après ça, azima nyoko na wana bandi kotia na nzungu. Na nzungu. Oyo sikoyo mai oyo natie yango ketokela manioko. Ok. Manioko yango ebimi soin. Voilà, sikoyo ebimi propre. Naluka mwa mungu na ngana natia na kati. Natie na manioko. Otie mungu Natie mungu na ngana manioko. Oyeba mesure bien koleka te. Nayebaka mesure. Nde natie bongo ekoleka te. Nayebaka mesure. Après nakotia na moto nake nazwi natie mafuta mbila na ngai yango eketoka na manioko nzela moko. Donc ata tomate eza te. Natie na ngai tomate te natie kaka natie pe te. C'est bien. Natie te. Komona no pasi tozangi biloko so ndenge nini omoni nzela mokuse nazo mofinuku nanga na finiki po ete naka etia na moto. Ok, nga na kozongela kaka so namoni nzungu no ebeli Ok, merci papa. Papa na eko kuta olambi ebeli nango ebeli yango wana. Ok, mafuta mbila kaka kolia bien. Omonde mafuta yango nde yango mpenza. Mosusu wana oyebiki ezalaka nango ba cholesterol ekomaka ba graisse. Tout naturel vraiment. Na souhaite bino ka bon appétit. En tout cas, émission Moseka ya Malewa moderne esepeli mingi ko passer moi temps oyo na bandeko na biso na kati ya chantier baosala musala mpona kosala musala il faut kolia mwa nzoto ezala makasi. Voilà, toujours Malewa bato ya chantier pe bayebi sekele ya Malewa. Voilà, topesi bino au revoir balandi nyonso et batali nyonso bozolanda émission bosabone na chaîne na biso ya YouTube. Émission Moseka tolobi au revoir. Ok, bonne service. Merci et à la prochaine.
You might feel it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Monseigneur de Malewa moderne.